congolocolanews.com. Lelo toza awa na centre supérieur na Mbinza na Delfo pokabola mawa na famille Ndisu Christian Ndisu on a eu sa vie qui est number 1 azam moko ya ba fidèle ya Congo Local News Dieu de Ndisu famille Ndisu ezana Europe mobimba no moboye puis ba fitoza ka wana pour les pino ba fidèle ya Congo Local News mutu news oyo azama problème oyo alandaka Congo Local eza la fête eza matanga toza na pona bino ba fidèle na biso toza awa Christian awuti kobundisa noko na ye honoré toza awa bozomona toza ala matanga ko rango eza na nsima na ngai tozokabola mawa tolanda na bilili Mama, oya kosungana, oya kobikisana, dokisibise, ote tombali. Mama, mama ya, mama kiasi, beto kundu gabu pasite nina. Ngalanina kututanina beto kundunga mumpasitenina ngalanina kututanina nani lenda kututani Bote mama, bote mama, bote. Oya kufi azande kino souvenir nini uzana mkono. Wana bakilo na ngai. Lele babala kingai akutuki bana mike. Bakuma lukula bana nangaka. Ye akuli na maboko na ngai abali na maboko na ngai. Kabuti mpe bana na yembe babuti. Yango wana na zako landa. Ukula kaka mwana na buti kutushima. Lenda zalaki umona muke ye. Okilo ndenge ni mama kutoka kutita kabo kilo. Yawana zako landila kama mbuso wana. Mwaye zake. Ye kaka mpa chikali familia mubimba mwaye zake. Mtakutaranga na lipangwa zake. Est-ce que message nini au pesa na bana na o baza kuna na photo bandisu famille Ndisu oh maman Ndisu on a observé que maman number 1 ya Christian number 1 Dieu donné Ndisu famille son Ndisu o baza na Europe oh maman la biso maman bana no nyonso kuna bazomona yo mikila photo message nini au pesi bango moi loba moko maman loba bana basepela Maloko ya mwana kulangu kwa kufia yana bango kaka bango babuta mina mama mubali bango na mama moshi yana bango kaka kulandi ngito na zakolo zakusebisa yana biso yana bino mpelo za bisengo za bolingo bino nyos lo zakolo biso ba bolingo ezali ozana biso bien bino mpelo za bien zalewa wakashi kama kukabana ezala kakapashi yokani kaka nyoso na njana. Merci. OK. Christian oyo kinde mama le dit pour oza bon moko ndi kinyoso pour oza bon moko boyo kala nzambe moko apesaka ye mokazu omoni mama za susi makazi Dieu donné Simba famille nayebi ke Christian aza wana meyo za mukolo Simba famille bala nyonso ya mama Ndisu bozala bomoko mukolo bozala bomoko Christian nayebi ke yoza mukolo pardon yakasi ke yo aleki wa mukolo number 1 fidèle à Congo Local sponsor ah papa merci na sepeli mingi
Ok. Bon makasi. Mbote mama. O akufi azana mpona. Asa mwana grand frère na ngai. Ngamutu na landa tata na ye. Souvenir nini ozala ngo koma za mwana grand frère na yo. Aza ndeko na yo. Grand frère yo mutu bandanyi. Trouble ko bandeko ba comprendre. Yaya aza na trouble makasi ba comprendre tala kaka. Loba mama souvenir nini ozala ngo mpona grand frère na yo. Mpona grand frère na nga souvenir aza nango atikelinga bana. Atikeli yo bana boni. Bana 9. Loba bana na kuna na poto bazolanda yo. Bana na nga na poto kuna. Biso awa ndenge kaka boyokaki sango. Makambo ezoleka bien. Nyonso bosalaki epai na biso awa topesi bino merci. Nzambe asunga bino bozwa ya mingi. Soki bana te eza pasi. Tango babengaki nga bayebisi ngai vraiment nakumisaki Nzambe kobota eza nécessaire. Nzambe asunga bango abatela bango apesa bango oyo ezali. Merci papa. Merci. Mbote namoni ozala na batanga mpo akufi papa Ndore aza nani pana yo papa Ndore Bansimba aza grand frère na ngai aza deuxième na libota na biso mwana liboso ye mwana mibali. souvenir nini ozala mpona ye ndenge bokoli na ndenge sikoyo koko mikolo yo wana mpe lelo amonani azokende na lilita lelo kozokotika ye lelo souvenir nini oza nango bana bokozaki bamingi ti ndenge lelo okoli antuka mpona papa Bansimba Honore tikali na basouvenir ebele famille mobimba ezala basi ya mabala mibali ya mabala oyo babalelaki na ntango wana ye azalaki Honore Bansimba azalaki kosala na pampe ezala bacousin baneve baniese donc mutu moko akosali Honore azali te na babienfait ezala bato ya mboka bato ya quartier batravailleur na ye vraiment lelo oyo tozali awa ezosala mpasi pamba te bana na biso ebele baza na Londres na Allemagne na Belgique tanga bakombo na bango tozwa lokola base onda nani po baonda bazepe onda lisu bapapa lisu Lili Kabingi Christian Kabingi Jedone Banadine vraiment famille eza monene na mikili ya poto bana bazokolela kuna bamoni ye na miso te bazala kaka kimia bakondeli kaka souvenir monene Honore azalaki kokambola te na kanisa mama na biso akokolaki biso yeyo mama Ndisu vraiment même ti ndenge ezali awa eza pasi perdre vraiment oyo ezali te baoba mais tokosala nini sokotiaka na bakondeli topesi merci mingi na bana poto amonisi kosali Nzambe apambola bino abakisela bino ezangi olela te Nzambe ye moko apesaka ye moko azwa kimia mama basombaka ye te mbele tosombi ekoleka mama kimia Nzambe ye moko ayebikwaka kimia esika bobimisili Nzambe kozonga ya mingi bapata na ndenge bosoli na ntango ya pasi osengika kimia kotala lisusu ozanga kozongisa merci na Nzambe oka nasengi bino nyonso bozalaka na losambo ozalaka diskrete topesa na Nzambe na oyo ekweli biso na bino kuna na biso awa na bato ya Brazzaville na circonstance nyonso topesaka merci na Nzambe meme tokosala biso pansement merci Lori Balekonga yebi ke oza kuna na matanga esika Christian Ndisu azali David Olito nayebi ke yo mpo oza wana na matanga esika Christian Ndisu azali
tolela biso nyonso tokabola mawa bino nyonso boya bafidela kobolokole tokabola mawa na famille omama tuli nayebi ke oza na Canada tokabola mawa Kode Bisengo Flori Bale Komboso tokabola mawa na Christian Gisu nayebi ke oza na Londres nayebi ke lelo olalaki na Suède tokabola mawa na Christian Gisu bino nyonso bana kobolokole nalingi bino mingi ozaka na kati ya mataba Bonjour Papa Ado. Toye lelo na funérailles ya papa. Babi oza mwana liboso papa honoré. Ba souvenir ni regarder à papa. Il a été un bon papa pour vous. Ni nyamala motikali nango. Oui, na oba liboso pe papa daki. Alam ko ya bo ya motema na ye. Olingo daki makasi. Makasi pesa makasi. Donc non c'est pas pour la biso bana, mais pour la famille mobimba. Bon ça qui est là, c'est là qui vraiment la place de chef de famille. Donc parce que là que tant ça qui est là pour soi, là au Kabolaté. Donc union soit ya jepi. Donc tout ça bâti honoré ah, ça que moi un canaya, ça qui t'a moi les soumis là. Donc avec maman comme le makasi, avec mon avec au sangi sabatu. Ah, ce qui va prendre mes amis bien à côté quand t'es en gros pour la repartir la solution. Et pour la ngamo pour la passer belé. Nous avons marqué. Moi, la conseil à moi, difficile. Papa, il même ça, un sacrifice. Alors, pendant la côté à boum. Moi, le Cameroun, je suis la cachot, on a pompage, je vais à ma polo. On a vraiment côté à la cachot. C'est un moment où vous avez pour ça. J'ai l'habitude à fleuve, voilà, que les pompages. On a accepté toute la journée, il fallait qu'on la tête à la main. Donc, avec la tête au limbo, peut-être à Bogota, on fait vraiment un grand baobab. Perte est énorme. Alors, dans la famille en Europe, ils sont plus dans la diaspora, mais ça, c'est une opération à Bandeko, Baza Matanga, mais quand même, la image. Bon, ben, et là, on dit que mon papa, à Salaki, la femme de la souffrance du famille. Nous sommes papa dans la qualité, moi, mais malheureusement, ça, ma gueule.
ntango papa bandaki kobela soutien ezalaki mpenza te mais en dernière minute ntango bayoki papa akufi lokola yango te ezali malamu bato bambongo ebimi à gauche à droite mpo basala bafunéraire ya papa ndenge eleki kitoko mais tokosenga beaucoup plus bato kopesa conseil que malamu osunga moto anga na bomoi que obimisa mbongo ntango tisa kufi eza malamu koleka po azali kosouffrir moko kotanso mbongo akisi ezozanga mais lelo boye soki ata ye moko soki akoleka akende esengo mais ozalaki kozanga mbongo ya traitement ya moko bato obengaki mpe intel mais réaction ezalaki te etango tina akufi ya réagir donc osengaka bolingo oyo ye azalaki kolakisa biso tolakisa mpe entre biso na biso toyoki keno ndeko ya intel eza na pasi tozela te kakufa mpo tosunga ye tosangani pene tobandi kobengana batelefone oyoki te tala intel kuna azokobela tala intel azokobela tosunga ye nayedi yango na mboka na biso nakomonaka musicien boye azobela bakosunga ye te mais soki akufi basali matanga monene. Vraiment, merci beaucoup. Merci, un message très fort. Merci. Ramatanga wana za ko se présenter takenga 4e fils ya papa Honoré Batsimba, nga fisto Batsimba. Zara tête fils papa qui avant trop, très tôt. Fallait bela za la main, nza mazu mo monter. Oli mo le fa na kinga ko papa souffrir mingi malade. Non, souffrir depuis de 4 ans ya nini ya souffrance. Ay mo ba enfant na bola li kao, ay mo ba appliquer crise donc. Ça ne se passe pas dans notre pays, là ba de ba prière ba no jamais. Ça me mo ka après ça raye mo pe mo donc c'est comme on dit pas la kimia. Mais c'est comme moteur a onion ba singi na musika na no sambo ba onion donc sambo ba souci ya mingi. Otanga ba kombo na ba. Bon, ba kombo otanga ba za tellement belé na kela Londres, so na pesi là no mambuya. Apesi sœur Ona, apesi sœur Ona Mote, apesi maman Angélique, à Londres, apesi ma tantine Génie, apesi Yaki Voté, apesi Yarlette, apesi Tété Nice Mote ya trop, dire Nice na Nyos Sali pour la papa, tout le monde va contribution. Surtout que la France, apesi les Bing Nice Mote ya trop. Laquelle la Suède, apesi Yemo papa Mampoula Christian Mote ya trop, on l'appelle la Ligue propre. La Union sociale, la musique, après la première donc, ça m'a battu à Mingi, c'est la presse, Manon Andrière, Manon Papa Bayana, après si petit sœur dans le Canada, joli bâti Papa Théâtre, courage toujours, Dieu ne dit aussi la presse déjà, Dieu ne dit. Après si Nadi bâti Papa Théâtre, après si Papa Andrière, Papa Pablo, donc on est au Papa Théâtre, donc maintenant les gars qui tombent, on a dit que Papa fait ma prière, pour les gars bien, si les documents papa la leli kana ya Afrika pour rendre hommage à Afrika biso pas la totale moi bolingo bon to kuna mbeteke city a c'est donc yo bo bonne organisation nyonso mo senga ko sala mo to sali nasi ba obe ba journaliste baza bon mon na la bilili malgré tout ça pièce c'est bête mais il fallait bima et que ne pas l'avion mais et ba bête mais donc choisir yo boye papa le ba ito le air mo yo ba linga ba on papa va dire non va dire que on va linga ba descendre au problème Moïse la bibi c'est la pièce on est à soi on doit casser la châssis donc yo évidemment là il fait moi là il a plein de mais bibi pour la paix donc on a fait ça bino la remixer bino mingi de rendre le visite ça va passer à mingi merci Bote papa bote maman osomona ozana na matanga awa ipapa Honoré onodo ye pona nini ozoto présenter nini azaki nani pona yo oya na matanga na kombo na Marcel oya matanga na ye moko ya kufi ye basuka azali nde ya na ngai wana na après nous on a dit ça à la ville Bandisu il a doit dire de famille so il a pas tel
lokola ndenge kaka zali kolangana na famille mokolo donc ngai nde batikali mokolo ngai nazali oyo nazali donc ngai natikali mokolo bandeko nyonso batikali na biso témoignage nini osala ngo mpona ye nde bozalaki na famille ndenge bande kodirige famille ape yo bokomi chef de la famille ye nde adirigaki famille après loko ndisu adirigaki famille malamu ye mpe azwaki basudi ya motandisu oyo akomanga adirige biso malamu makambo nyonso ezalaki yango malamu mabe ezalaki ti lelo akei ezali kodone momar na ye yo ozo remplace message nini opesa na bana na oyo baza libana famille mobimba biso nyonso tozala uni na biso tozali awa na bao baza libani na mboka tozala uni tozala bolingo so bolingo ezali makambo nyonso kobonga ekozala malamu na kata libota na biso basongisongi aokaka te aokaka ta moke te na oyo baza libanda ya mboka aokaka likambo ya bacococococo wana te oboye alobi boye sonasekiboye wana c'est les ondis donc nalingi nasengi kolingi na biso bato ebumela ezala kaka libela na libela ndenge ye na biso honore atiki merci papa merci bote papa nazomona oza awa pembeni ya chef ya famille na biso ya sika yo ozote represente nini kolani nani bien oza membre ya famille vraiment merci la question ozenga nga komona mama linga Jacob nauti Brazzaville oyo mpenza oyo akototika biso ezalaki yaya na biso chef de famille donc nakomoni nayaki lobi mpona babengaki nga yaya mosu nakoka kokanga motema te nakomi awa po natala vraiment yaki moment oyo yaya azotika biso après oyo tioeka oyo ya Marcel eza ngai azolanda ye par rapport de famille donc nazosenga kaka na famille tozala koloko tolanda ndenge yaya akambaki biso azalaki kokabola te vraiment yaya ametizaki famille bien azalaki na esengo ekosekisa ti lelo nga nazondima te yaya biso et vraiment soki lelo oyo famille ekomi na entourage ekomi na bozwi par rapport
mata bientôt comme les 6 mars souvenir nini oza nango oyo azalaki papa epa na yo oyo oza mwana souvenir nini oza nango mpona papa ndenge akei atiki biso mpona papa souvenir eza ebele talaka aza papa nasovai neti na age nakomi nango récupérer basouvenir ata tokosata 10 ans ici la te mais basouvenir naza nango makasi asali kuna azalaka lelo les deux baaventure azalaki aventure azaka aventure azalaka mamutu te soka koma esika bato bazali yasekisaka na ye kaka ate esika mawa ezali esika kolo fami ngungani koseka donc mawa ezalaki te esika ezali sikoyo ozalaka awa bie na ngolo bie na poto moni yoka lelo oza na Luanda message nini opesa mpona bandeko no oyo baza na Europe mpona liwa ya papa tosali nyonso mpona papa soki ezaki basombaliwa na mbongo soki bamoyen jeu batraitement sur na divers centre médicaux mais ici tokomisa batangaki nkone courage bakatisa mpe yakili mokona eza mpona okotama mpona otika nzoto na courage to continue kotama na kobanga nzambe po ete kopetama so ekufa tokende esika malamu mpona esemanaka papa ake abakenda sur la terre atike bandiasa mabe mabe akimata kotambola akelaki au monde entier. Donc, tu as un 6 au monde entier. Il y en a, segundo mandamento de Deus, que a morte é difícil, mas é caminho para nós todos. É mais importante é andar segundo o mandamento de Deus. E quando dia o nosso dia chegar, alcançar a vida eterna. Isso é isso que é. Merci papa. Merci. Vous se présentez nani awa na matanga oza nani membre de famille ou bien mwana ou bien koko ou bien nani. OK, honoré Bansimba. Azali loko na ngai, aîné à maman na ngai. C'est vraiment un oncle qu'on a beaucoup aimé. Azali noko oyo a l'ingénieur qui biso mingi. À telle enseigne qu'à chaque fois que j'avais des problèmes à niveau même un foyer nanga et qu'un enfant tombait malade, elle quittait Kimboala pour venir vers Tchango. On a assisté. Et puis c'est un oncle, quand il avait un peu d'argent, il a pu nous aider. Alors, nous aussi nous avons fait l'effort, pour Amela. Alors on a fait l'effort à niveau Nabiso, mais il a permis à Koufa. C'est quelqu'un qui nous a été vraiment très cher dans Makambo Belé. Notre chef de famille, c'était lui. Après lui, il y a Koko Yangai, Tatandisu, Kambandombe Omer, Oyoto Riketarati Lelo, Ozaki Neve direct. Donc nous avons une Neve direct. Et c'était lui qui nous a aussi orienté, conseillé. Et puis, dans la directive Naye, Toza Lelo. Alors, qui m'a dit mon aïe place Zali, Nzambe aïba pour aider Biso Tikali, Bandeko, Baza Moussika pe na poto, Bazala pe consolé, Nao ba moni to organiser à Kinshasa, na mesure du possible, avec leurs moyens, avec nos moyens, nous qui sommes à Kinshasa, avec les contacts, nos relations, pour saluer pour ça lelo. Dès moi là, pour ça lever des corps pour tout que nous enterrer dans Mbiti que fouti. Alors, pas beaucoup à dire. Nzambe Asunda, on nous assisté biso. Nabino boye ko assisté biso, présence Nabino et sali biso malamu mingi koleka. Na ba place to baleli, na ba ninga to sala ka place to sala musala, place ba noko na bazana poto, batante na bazana poto. Okotanga ba kombo na bango. Zana premièrement nazo ko pesa mbote na noko na ngai papa Lebingi. Merci beaucoup Naye.
mwasi na ye neti soki ayoka lingala mwasi na ye na bana mbote mingi napesi noko na nga lebing mbote mingi aza mboka nini po précision ba mboka na précisément na Paris napesi ya na ngai Franck pe na Paris mbote ba Franck baza kebele baza oui Franck bon kombo naza na yango na document bon naza na ya na nga mosusu Adrien ye aza pe kuna na Allemagne napesi ye pe mbote mingi na remercier bango na geste basali bacontribuer vraiment sensible vraiment na ndenge esengeli mama na ngai oyo napota na motema ser onda ndoye mwana na ngai napesi ye mbote mingi na remercier ye pe na bageste basali wana napesi mama na nga Angélique ma tante préférée mama motema malamu napesi ye mbote mingi ya bokolanga tana na bonsomi napesi ye mbote napesi bandeko na ngai Eugénie Lisi napesi mama tete tante na ngai mbote napesi ba cousin na ngai Nzuzi Bantimba Nzuzi Mpuya Landu Ntimba napesi mama na ngai kisa notre grande sœur ici Blandine l'aînée à Bantimba napesi Adonis grand frère propre mbote mingi napesi bango nyonso mbote mama tete napesi mbote et puis basa ebele tellement na bana bakote mingi na poto biso toyebi te baleki misusu wana basandra bakenda poto bana mike napesi bango nyonso mbote mingi kutana na moyen nzambe permettre biso kutana susu une fois de plus na oyo eleki awa tosali na makasi na bango na makasi na biso na makasi ya baninga nyonso tosali oyo tosali todema malato tokende kokunda noko eza mpasi mingi na motema nzambe apambola bango bazala toujours na courage po soki bango balembisi biso mpe tolembisi famille ekozala na cœur alors tomona toujours bannière ya famille ezala toujours o mpona lokumu ya biso nyonso alors nzambe apambola bino apambola biso apambola mpe bango merci beaucoup merci papa
nakosunga ngai mpo nalonga ngolo napesi yo likonza ya bomoi na ngai nakosunga ngai mpo nalonga nini nakosenga fanya yo yombene na ngai nasengi bwanye mpe mayele ya kososola wete nasalela yo ekolo esanga ebyana yo yana batela mibeko najala nakesa omokili ngolo esanga ebyana yo yana batela mibeko najala nakesa omokili nini nakosenga fanya yo yambelana nasengi bwanya mpe mayele ya kososola wete nasalela yo ekolo esanga ebyana yo yana batela mibeko najala nakisa omokili ngolo esanga ebyana yo yana batela mibeko najala nakisa omokili de Papa Honoré Bantimba. À présent, nous allons écouter tous la biographie de Papa Honoré Bantimba. Ce qu'il a fait, ce qu'il a été sur cette terre. Papa Bantimba Honoré de Gaza, pour les intimes, est né en Banzangou en 1946 dans le Babon. Il est originaire du village Ndunga, secteur d'Intimati, territoire de Banzangou, dans la province du Bas-Congo. Il est fils de M. Nyumbu Bantimba Edouard et de Mme Bongolo Lenda Mat, tous deux décédés. Papa Bantimba Honoré est issu d'une famille de 10 enfants, dont 4 seulement sont en vie aujourd'hui, 6 décédés. Études faites, Papa Honoré Bantimba a fait ses études primaires à l'école primaire Sainte-Thérèse de Banzangou, où il obtient son certificat. Et ensuite, il entra au collège Saint-Clément, où il passera 4 ans en section gréco-latine, pour enfin aller terminer ses études à Matadi, à l'Athénée officiel, où il décrochera son diplôme d'État. Qu'est-ce que Papa Honoré Bantimba avait comme expérience professionnelle? Il débutera sa carrière comme professeur à l'école kimbangiste de Bongolo, ici à Kinshasa. Après sa carrière d'enseignant, il fut engagé à la Banque d'Isaïe comme responsable adjoint au service de comptage, trésorerie. Il quittera la banque pour la société Fina Congo et après il se lancera dans le monde des affaires. Papa Bantimba fut également un grand sportif. À ce titre donc, il fut président du football club Nzakimwena entre 1980 et 1985. Papa Bantimba que nous pleurons aujourd'hui était marié à Maman Zola Augustine et il a eu 9 enfants, dont 4 garçons et 5 filles. Dès son vivant, Papa Honoré Bantimba aimait prodiguer des conseils aux siens, notamment dans les différents conseils. Il demandait aux gens de mettre Dieu au premier plan dans tous vos projets. Menez une vie sobre, loin de tout excès. Efforcez-vous, ce qu'il disait donc, de manger naturel et équilibré. Accoutumez-vous à faire régulièrement de l'exercice physique
Efforcez-vous également de vivre sans stress en vous appuyant sur Dieu et en sachant qu'il est au contrôle de tous. Largeur de fleurs na bango. C'est une entreprise. Ce sont donc des collègues de service.
na biso bien matanga na biso place oto yaki kokabola mawa na ndeko Christian Ndisu de donner Ndisu famille nyonso Ndisu bao baza na Europe bien na bao nyonso baza awa to kokabola mawa ka ndenge Kongo lokole azaka pona nyonso pona ba fidèle na nyonso ozala na poto ozala wapi ozala besoin que fête bien matanga Kongo lokole ekita na terrain komona bilili kaka yo okutani na ADG ya Kongo lokole news.com mama Gidil Bisengi yende azali ADG ya Kongo lokole news.com yenda kopesa oba directive nyonso oba coordonner nyonso pona matanga pona ba fête napesi merci na mama Gidil Bisengi yende butazu ba image ko napesi merci na Patrick Nsala yende mutu a monter yango napesi mbote ebele mbote ya tro na famille Christian Ndisu Dieudonné Ndisu na bosente Pat na bosente Flori bali komboso na Londres na banzi ke yo pozo kabola mawa na Christian Ndisu na bosanité David Olido yo pozo kabola mawa Omba Matuli yo pozo kabola mawa na bosente bino nyonso bana Ingeta bana Paris bana Londres partout bozali na bosente ke Kongo lokole tozo kabola mawa na famille Ndisu na pesi bino nyonso mbote tomona ina balasima na reportage merci.